Sambara goli mazabata bila koli kobo. Sambara goli mazabata vraiment beau sabone. Sambara goli mazabata bila koli kobo. Sambara goli mazabata MGTV. Sambara goli mazabata mami wanza. Yoga mami wanza. Dani Timanga. Vrai no, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Émission analyse populaire ekotikani na balelo na bandako na bino ekoti na batiko na bino na bachambre na bino na bamituka na bino mais avant to banda analyse na biso to souffler na pib na biso pib ya chaîne na biso MJ Télévision prochaine vraiment bonzambe vana na niveau GT Olivier Loango c'est parti et on se retrouve tout juste après. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de notre émission Analyse populaire. Je profite de l'occasion de saluer la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, Disposali, Bambote Nayo, Papa Misha, Mobile Abatuaye, Mami, la première dame d'Orléans. J'espère vous comprendre déjà que Azamote Maya, Maman Mami Wanja. Je dis aussi bonjour à mon cordon d'Anichi Manga, sans oublier Olivier Loango, papa Nagéré. Bandeko, Bokota, vraiment Bokota. Bovana ba kits, Bovana ba mbétou, Bovana ba canapé. Tobé tenant du solo à faire maniquer vers Cindy. Donc, il y a vraiment des salles à rage, maniquer, bisous, bibo, à Fingaki. Honorable Cindy de Caire, le lot maniqué a transféré na Makala. Manika a transféré na Makala. Maniqué a l'élit selon ma image. Manika l'élit a dit Mopao, Kanissa, Kofi Kanissa, Tobandio le loté. Webinga de Kunazala a 17 ans. Kofi. Vie mais quand on limbisa nga problème na syndité naza problème na syndité ndi na benga ka njora la tinaka ba audio na lobaka te ke sindi o ya sindi le cœur na lobaka sindi ya cousine na biso nde atimana fali ya cousine na biso Maniké aza mère de famille lelo trouble ekoti na libote ya Maniké bana Maniké bazolela. Dernièrement, la moindre a lobby que moi, na Maniké Anna, moi, na Manika, moi, si, à l'ouest, banda, la keti, barumbu. À quoi nous qui c'est un jour à Nameli, abi, aïe, faut un jour à Meli, un jour à Nemou, à Kangisi, maman, aïe. Un jour à Kangisi, maman, aïe. Oh, famille modèle. Famille en ligne, vraiment. Un jour, yo tout le temps aux arts à l'église, aux arts tout le temps à l'église, on a prière, la Bible catholique, au salon à Neven, en tout cas, mais quand on a besoin de sa kimia, mais quand on a prêtre, on a besoin de curé, mais quand on a besoin de sa kimia, on a besoin de jour, les lois bien zate, yon de otike loko la papa qui se joue, otike loko la papa, mais quand on encadrer Prince Babia, mais quand on encadrer Maniké, nabano mususuana, ce qu'on ko na bino en tout cas, na éviter ce qui lobby kuna et pour ça et puis Maniké de John, Matoy et les Kakamoukouté,
nandi video moki sinjo alobi abi ovanda nano teyama na mepesa o leçon toboyi te kosala baanalyse epekisami nango te ndenge naosala analyse na nga boye naosala analyse na ngai naosala analyse na ngai na politesse nyonso jamais nakoki kodéborde kodeplace baborde nabanda kofinga nabanda kobala n'importe quoi non non komafinga esuka toujours na justice ndenge ofingaki wa bapropos oyo otelaki ntango omona yeke esindu de cœur à répondre yo mpo na nga so nayeki yo manike nange nasenga pardon nange naluka sindi soki nake naluki verambo nasengi pardon nabe antuka papa eskize ngai nalobaki sindi oyo ya yo te sindi le cœur ya chanteuse na yo te nalobaki sindi ya cousine na biso na fali ya cousine na biso nde basalaki inceste mais yo oconfirme yango mpe ntina suki ozoconfirme obike mbeli oyo ali abomelaki Gode Stéphanie mama ya biso yango mpe sindi acubi na aliya manike ntango obima prison luka ochange zonga mama zonga mpe ya mama luka ochange zonga maniko akala na oyo nayebaka wana zonga manikaka manike oza mwasi moko oza très intelligente mais depo okota bamakambuno ya biloko bimelamelana operda contrôle okoma osala nyonso olingi omona te ko obebisa réputation meme ya bana oza mwana aza artiste prince babi ayemba toko prince babi aza na talent aza na carrière molai mais lelo bato so bakoma oboya mwana eza mpona yo leo musicien nini yango aolinga azwa prince babi na orchestre na ye po abike so azwi prince babi akomi musicien na ye lobilobi manike aoleka osala baémission aofinga zonga mama mais na sepeli dani chimanga na sepeli vraiment na réaction ya prince babia baloba mama zaka mama zara moko atali te ko mama anga za so eboye mama anga za boye prince babia abi sois forte maman sois forte je sais que tu es une lionne manike prince babia abi za makasi ayebi koza lionne donc ntango ozobima mpe meka na kochange epuis bino bandeko botikali okozwa kotie telefone liboso na otie caméra liboso na obandi kofinga eteya mpe bino po biso na MJ télévision tofingaka na biso te dani chimanga fingaka te nga mpe nafingaka te tolobaka nde vérité tofingaka na biso te donc bino bato bofingaka na ntuka eteya bino po injure soki ofingi déjà na nini na loi injure eza déjà 6 ans ya prison injure et diffamation 6 ans ya prison et puis avec amende donc nde manika aza bongo asala 6 ans prison et puis aofuta amende bandeko mosusu babi o fallait pas kende moko batransférer directement na makala il fallait nanu aleka boye asamba il fallait nanu boye non kolala kolamuka justice ya mboka na biso mpe esa nini ezodevelope justice ya mboka na biso ezodevelope lelo omani komoni ke motu makasi na yo omoni ke ekiteti na yo kipomba na yo ki général etumba na yo efuti yo te ose retrouve na prison bana bango wana bakomi kolela bana bakomi kotelengana ana ye wana simbaki azwaki mbeli alongwe na yo banda ti barumbu kwaka ekocuba njora o famille ya ndenge epuis ana na age na yo audace wana kozwa mbeli koke kocuba njora parce na momo so enjora azokaki ngeza nde koleta pakipane tatala te omwa moke balingi mpe basala nini bakangi su ana oke su na makala omwetike nyonso ngezaka mpasi ya famille na bino manike oza mama manike zonga motu prison okoti ya turo eteya yo kotango obima kozongela su babétise wana te kozongela su bainjure wana te kozongela su bainjure wana te. Quant à moi, même dans la prison, on peut se pardon. On me qui te pardon. En tout cas, le cœur, na kosa maki limbi sanga. Ce que ça muta tinda kyo ko ka sonité. Bimi sa poata muta tinda kyo o finga sinji o poitier. O bimi sié.
obimi so bitaye mutu boye interne mutu atindenga ngana zaina nga innocent interne atinda kinga Antoine ni nga sous problème te tala no intérêt bana otiki bana kuna bana bangwa bavandi lobi kudu namoni mwana moko mobali aleki nga liboso wana ndako na presque safu wana bandana aleki nga bowa donc prison oyo tout romanité était ya yo vraiment makasi. Et puis moi mon cœur en zone est pas Cindy ok n'est pas trop vite en personne quand à moi fallait pas qu'on s'aille biso to bi ke mani ke alingane ko loba ninga ko finga ok ko tika et le papa biso nani Raïs hein président sortant Kabila Kabange ya ki pa nete yo ko le kana télévision seli ata 1000 émissions au fingi olobi boy antika ko répondre yo te ate suyer donc il faut faire kana kati mutema en répondre yo te oyebi ke Cindy le cœur banda ko respecter o makasi do banda o banga yo donc bano ba position na ote. Moi personnellement je suis contre na ndenge comme ko s'afficher na réseaux sociaux na ndenge comme ko répondre ti ba maliki wala donc ezolekelanga comme perdre quelque part comme perdre moi dignité na yo songa yo pe charisme no sala na dignité wana silence wana nous no serré wana et ça ko kitoko ça la ko bien makasi mais kana ko zonga bongo vraiment au salimani qui veut quoi mais prochainement n'abi que battu sous luka pe ba finga yo lisusu kona minute obisu ko kochane ezalo kwa guerre bandi guerre batu ba otungola yo batu ba ko finga yo batu ba ko yina yo batu ba n'importe quoi na kombo na faut za mutema munene Cindy za mutema kibo mama à vivre le quoi Raïs Kabange ne balelo Raïs Kabange comme exemple pour la mouvement comment bagé yé aza vraiment recteur ya université à Kara donc Cindy conseil na ko peso do zonga Cindy à Kara Cindy to ebela kala na zonga vraiment zonga en tout cas wana na lingeka na beta na flashé ka mon qui a faire maniquer na Cindy mais ce que to côté sous na ba actualité pour tout ça analyse populaire to côté de la ba actualité il y a ba album ba musicien na biso ba album eza na ba plateforme ya téléchargement biso on se to ebi to za na légende ya Koffi Olomide to za na balle des matchs ya JB Piana to za na Bizorbi dynastie ou déjà Bizorbi eza na plateforme à téléchargement to za na Formule 7, on attend qu'il y ait déjà. Donc, tout ça, vraiment. Mais chose grave, partout au temps où la Toyota Formule 7. Formule 7, il a fallu pour pas. L'album tout au quand moi, vous avez vu ça, mère. Zonga boina 18h. Tambola terrasse moko. Oyo kanuka fali na fali. Siko to kompatezani. Na bino pe batu bo sala na ba bar ba DJ. Fali on m'a pesa bino mbongo. Fali on pesa lombo wo betara e bo betara Formule 7. Na habité cordon dali chimanga soso ki de abal de match na era mo ki de abal de match. Oso ki déjà nani légende. Donc bandi on a besoin ba musicien to make vraiment beaucoup plus que ça les fort parce que quand il y a soit album we bimiso jiba bimisi album to yo kan wezo beta ma partout. Ceux qui confient bimisi album partout to yo kan wezo beta ma ceux qui ne connaissent so we bimisi album partout zo beta ma mais lelo on dirait musique on comme on ya fali ozonga we fali OK we fali moi mon qui est fait rigola Bizorbi les restes là non est batté non c'est batté vraiment et ça nini Hercule va voir dans London et ça nini quelque part pour moi que musique n'a pas comme na kokufa musique n'a pas que na suka et comme il a Formule 7 Nixon batterie c'est comme il a Formule 7 Nis album légende na biso légende na Koffi Olomide et na ba nsembo kitoko ba pont rouge za ba Julie Kes o ngamu mabati na linga mais
album ezoboite et surtout na bamakambo yesusu ya sindi na manike elinga esani ekunda album avie na biso Koffi Olomide les gens album asali na motema ne mobimba album abimisi vraiment makasi na ye amour na ye donc bandeko boza na poto bandeko boza na Congo bandeko boza partout dans le monde toluka to soutenir ba musicien na biso to soutenir musique na biso à Congo culture na biso ekomi kokufa culture na biso ekomi kokufa lelo bandeko na biso ba ivoirien bazwa relève ba nigérien bazwa relève biso musique na biso ela la pourquoi to se basé beaucoup plus ba makambo ezanga tina na ba polémique moko ezanga tina ba comparaison mo inutile donc non souhaiter toujours ba bonne chance na ba album au nyonso eza na plateforme ya téléchargement donc ba amoureux tout ya bonne musique bozwa temps ya ko consommer les gens ya Koffi Olomide bozwa temps ya ko consommer dynastie bozwa temps ya ko consommer Formule 7 ya Fally Ipupa bozwa temps ya ko consommer ba album nyonso oyo eza na ba plateforme et tout ya téléchargement. Et puis rendez-vous Moussou Monene, Olivier Otongeto Bossapana le 24 juin, tout ça là déjà nani, tout ça là déjà micro baladeur na biso libanda na café là, siko le 24 juin faire rigolo en fait un martyr. Mais moi personnellement, Sylvie Bahati nazanga convaincu na convaincu que faire rigolo en tout ça martyr, naza convaincu à ta moquette. Mais bandi comme ça bapesi ba point de vue na bango babi faire autondi ça faire emba déjà bien mais ndé comment boye aza warrior aza mutafali pas il y a lobby a des impossible pour la faire autondi ça stade des martyrs c'est impossible parce que faire aza makasi te côté promotion la preuve année ba sponsor bazo banga pour sponsoriser concert ya faire égola pour faire égola et ben déjà que ça la fiasco na stade des martyrs. Bamsou va faire un bar bien, abinara bien. Moussou va bioter, stade des martyrs et commander, il faut tourner ça. Attends, yemba no bien te mettre, tourner ça des martyrs. Bandeko bolanda biso, numéro angwana. Vous pouvez savoir ma point de vue na bino. Vous pouvez savoir ma point de vue na est-ce que Kwame Chaka au Galandor, est-ce que faire rigolo tourner ça stade des martyrs? Et qu'il va envoyer tout na London. Faire rigolo tourner ça stade des martyrs. Donc, Bagolo tout au Bozolandanga, Denis Chimanga, rendez-vous le 24 juin, dans le stade des martyrs, Bilonio Sobolinga, faire école vraiment boya, se mobiliser, Baza Tchangou, se mobiliser, Baza Balemba, Baza Nanani, baza bakote bambinza kuna biyo nyonso bosangana bandel bosangana mpona kosoutenir faire égola bosoutenir ye pourquoi parce que aza musicien ya mboka na biso Congo parce que aza icône ya musique na biso parce que aza musicien oyo azosala fierté ya nani ya musique na biso Congo ya musique na biso ya Congo donc voilà c'est un peu ça de soutenir faire égola pour un concert oyo ya le 24 juin donc émission na biso vraiment lelo tobeta mingi solo ya manike na Cindy je crois na pesi conseil na manike de John soko bini prison mais kana nous changer mais kana nous tala en face aux kotambusa vie na yo aux parents aux maman aux na bana mais ka beaucoup plus ko changer donc si qu'un jour yo peine de cause continuer tu na ba vie ya ba un jour yo finga ba réseaux sociaux arrestation ya manike était ya yo donc était ya bino bato bo finga donc ça ne sert à rien puisque on se doit pas congolais donc ça ne sert à rien ko bomana ça ne sert à rien ko finga ba artiste sinja za vie privée na ye yo pe maniko za vie privée na yo ça ne sert à rien to kota na ba vie privée ya bato so mwe muninga sali musa malamu o féliciter so muninga mwe muninga na mabe moko boye koza numéro muninga na artiste na komela uso to luki ba bureau na obité tala boye tabwe façon nani artiste bo se comporter ki to sepeli na ngote ameka ko changer o yo ka azamu ko changer mais akoleka ni so caméra o finga ko ba n'importe quoi wana nde e go simbate wana e simbate et puis suivi le car maman biso o so déjà place pour nous vendre
déjà na kitwana mais kana ko changer soit monter makiboma garder charisme na garder dignité na garder silence na yo bakosa ote ke non soit fingi yo pe fo finga monde ani internet ya garando kokota na buzo bana te sindi kokota na buzo bana te ka bato na bazo kumisa lelo sindi yo pe fo koma ko ça ba droit de réponse bangwana pe ka ba obalukila donc sindi le cœur zalaka yo nzelo poli et anzela malamu kofi c'est un bon nombre donc faut continuer coup de chapeau quartier latin Moussa Kitoko et puis répétition à quartier latin chaque jeudi à partir de 18h na Ocho na 565 comme lelo Saint James Alt donc je dis déjà répétition ezawana donc pour na lelo vraiment tout ce qui a mingi yaki na ngoti ya olobesa yakite rendez-vous za moko le 24 juin na stade des Martyrs bagoloa tout tout dans les 24 juin na stade des Martyrs ba album na bino performance set ba des matchs les gens ba album ebele ba frère soma ikalambai eza déjà na ba plateforme ya téléchargement en tout cas bao bozolanda biso na chaîne MJ Télévision bosabone massivement okomi na suka na pesi merci na donc bosabone vraiment massivement donc yango vraiment ngena loba kaka donc polémique ezoboma musique na biso polémique ezozongisa musique na biso sima musique ezokufa tokotia bavisibilité oyebi ke bandioso baivoirien bazala barando na bango mpe bapotana mpe bango na bango baguerre d'esprit mpe ezalaka mais babomba yango basala yango en cachette en privé babomba yango jamais baetala baproblème na baotuna baréseaux sociaux non biso siko culture ezokufa ole okuna fanatique ya faire ola a soutenir Fally te fanatique ya nani ya faire ya Fally ola soutenir faire ezosama te mais asepela ndeko moko ya Olivier Loa ndeko wana za mu ya Fally mais a soutenir concert ya faire ekola abi faire ekola to asima na yo ozandola so congolais jamais to ko nier yo donc toza pour yo mais quand vraiment osa makasi otonisa stade des Martyrs donc nyonso penza eleka bien donc tebi ke faire aolonga na pour faire abeta déjà bien mais de quand on peut faire rigoler na moi timidité moko côté promotion ko kate on dirait peut faire rigoler yimo baza sûreté na concert oyo on dirait zobanga on dirait se poser beaucoup de questions est-ce que concert oyo ko simba est-ce que ko simba te faire azat ko sûreté de comme ça lobby faire abeti à faire à lancer concert on est à stade des Martyrs ezaka rapport ayoka ke kwa amona Fally abete na stade abina calendrier à faire rigola ezaki prévité abeta na stade des Martyrs tanga moni Fally abeti nde sali ke yepe azwa courage wana ya kobeta Martyrs to éviter le stade des Martyrs et comme le roi défi à relever donc nous sommes comme ça à Libana Martyrs après concert à Fally to mona kinani héritier Watanabe pas tchaki mutu a Ozaki aza quand même à féliciter parce que le stade des Martyrs est à 80 000 places assises sans compter pelouse de Batoussou et la pelouse stade des Martyrs est à 80 000 places assises héritier Watanabe à Ozaki à ça qui la moitié il y a stade des Martyrs donc c'était déjà bon pour héritier Watanabe parce que abandi na ye carrière na ye kalaté mais a osé probeta en stade des Martyrs le lope boye ekomi tour ya faire lobi to éviter soki eza tour ya nani pour ko faire billet stade de France abi kalaté abeta na stade de France donc ko biso ko babi c'est sur artiste sur ko kunda na bango na bango ekomi stade mususu nga kutu stade des Martyrs wana ezelo hotelo muke ngafona beta stade de France ngafo boye bobosa na ketambo osala banani oluka pour relever des défis à stade des Martyrs musique na mo ezokufa la preuve ane ba ko ministre album nini yango ezobeta mana nicho na nga warrior te mais na minute partout otamba toyo baka formule 7 ba album en plus ezoyoka na te
l'album en se canté je crois jour ezoya oyamba Blanchard Moussaka oza porte-parole ya Wenge BCBG papa chéri il faut le par rapport il y a pas de match vraiment na ba nganda aya Kishasa pour Kishasa ba bande et ça la pe comment ça la ba album toujours yo kango OK ne be formule c'est toujours na be formule c'est donc toujours e batelo kwa les années fallait pour pas comment complicité na ba DJ tondengeni ba musicien ba tikali wana ba bimisi ba lomba kofi ba jibe bozolesa ba DJ bien te yango esa ke ba DJ ba beta subino te ngana oyeba à l'époque wana na canal Kin télévision et aka so musicien binisi album abenga chaîne télévision moko apesi mbongo na ya promotion afuti mbongo na ya promotion ko ba petaka album na ye lelo boye tokoma beaucoup plus na réseaux sociaux quand ni bono ça na ba télévision kala beaucoup ça pe na ba réseaux sociaux oluki chaîne mo boye page mo boye ba lobela kaka album no ba lobela album no et ça ni e ko attirer attention public et ça ke ba public ba yo ka ba album na bino ba mélomane ba petaka ba ni na bino et ko ça la fait très bien ça fait bien vraiment donc au mois de février, mars, avril, mai, juin. Donc 4 mois. Et 4 mois pour aller faire 4 juin concert à Ferregola. Jusque là, on a pas nous mon côté au bâtiment à Ferré. Nous avons banderole mon côté donc on a invité ceux qui concert en Rosala, ceux qui concert mais Dani tu m'as un concert à Ferregola Rosala, Ferregola a été déjà obtenu point de presse par rapport à concert na Yoana mais nga jusque là na za nga convaincu ba golo bino pe bolala makasi ba warrior ba lekino na promotion ba warrior ba lekino na promotion na eba tant fallait annoncer qui c'était les martyrs comme on a ba warrior na ba réseaux sociaux au sentir que événement moko ezoya mais puis nous kosa ya kolala Dani Chimanga hein promotion malongi ça na réseaux sociaux tout monde ba balobela Ferregola nini ezate mais kucha pona bandi kuna biso ba artiste comédien o ba bandi déjà ko sensibiliser ba ça convaincu na concert ya Ferregola te le 24 juillet beta manana nga convaincu wana eza nga mbati na zoloba o jusque là la moyenne nga panu moko te o ezo rassurer biso ke Ferregola ko beta na moni na nga ngote na moni yango ba golwa nous c'est les forts beaucoup mais c'est pas warrior moi ba warrior ba guérir fallait ton annoncer concert na ya martyr ba onyo mais eka ka le 29 septembre stade des martyrs ni na réseaux sociaux Ferregola promotion 0 Ferregola ozo risquer au ça la fiasco na stade des martyrs tu es un bon chanteur tu chantes très bien Obinaka bien papa Zuri Bazuria Jésus des nuances ah ukana ola sa promotion et ça la vraiment bien mini et ça kitoko biso pa MJ télévision Dani Chimanga Olivier Lowango toza pona ko soutenir yo na concert o ya le 24 juin toza pona ko soutenir yo souci na biso souhait na biso ezali Ferregola au réussir concert o ya le 24 juin na stade des martyrs souhait na biso ezali osala plein souhait na biso ezali bato babetela o maboko souhait na biso ezali bagolo basepela baba oui Ferregola le padre asepeli biso asepesi biso na concert na ye ya stade des martyrs mpona lelo tosuki awa MJ télévision bonzambe na bonzambe donc merci na Olivier Lowango au azaki derrière la caméra merci na Cordon Dani Chimanga papa na Darby babirité en sala musala ebanda merci na première dame d'Orléans madame Mami Wanja motema papa Misha merci na espace au RMO ya baki biso lelo na pesi merci na bino nyonso ozaki ebele pona kolanda émission au analyse populaire bino pe bande pona bo s'abonner te bo s'abonner vraiment massivement na chaîne na biso MJ télévision kana bino ko semaine prochaine
pour un nouveau numéro. Il y a émission analyse populaire. Bye bye. MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous.